Bonjour, bonjour. Kombo nangai Andrea Konde. Tolobara toujours. Toza basumuki. Sauvé par grâce. Par PSG. Le pécheur sauvé par grâce. Yangonde identité nangai. Rien de plus, rien de moins. Et le lot n'a eu opportunité à cause de la devant. Bande konanga pour nous partager le moko nzamba tsakinga à cœur. Le lot Henri Azate. Et ça fait déjà 7 ans. On a d'ailleurs réfléchir sur bon maman, la maternité. Au Tokyo Baneti, Tokyo Bengango, en français, au pluriel, les mères. Naza a été pour nous enseigner mibali. Moi, personnellement, na croyakate na moi si cause la pasteur. Et naza ko croire pété na moi si cause autorité pour nous enseigner mibali. Et tout ça a un rôle différent. Et je crois bien que koya nanga awa ezate pour nous enseigner yo soko Olanda oza mobali. Titre nanga eza bon maman pour nous enseigner ou bien pour nous partager ou nzamba tia cœur. Ça fait plus de 7 ans na ba maman. Nous partageons pour na basi et j'espère bien que et vous avez la bénédiction. Et si je on a partagé les lots qui cause un peu controversé, ils dépend de l'endroit aux wango. Mais ceux qui ont contre yango, présentez avec amour la qui sanga ici comme on les amabe selon les écritures parce que ça ba idée n'angate. Et préparation pour comme étude biblique on a banda qui yango depuis na mois ya mars. Et nous avons toujours causé la temps opportun où ils permettent de partager en na bandiko. Et arrivé que les lots Henri Azate abimi, ozon à butu makas et salike na occasion oyo na ku partager ngo na basio ba Rolanda ngai. To bondeli. Nzambe, merci pour l'opportunité au pesingai na zala awa. Na bondeli kolo pesangai mayele ndenge na kiko ko expresser maloba oyo tina motema nanga ezala mapamboli pona basi ebele ezala ki bénédiction pona nga moko peton na zai ko partager yango et na prier ezala paix bénédiction pona ba oyo bakolanda nga ikolo tika ete nyonso na koloba epesa yo kaka gloire nga ete na bonte lo tondi sanga na molimo na yo po ete nyonso koloba ma awa eme maoneo kar na yo. Pesanga makasi, na ebi koloba te, me yo ebi koloba. Na ebi ko enseigner te maloba, na yo ndeza parfait ko enseigner biso. Po ete to vivre une vie oye ko glorifier yo. Po ete to kufa na biso moko, po ete yo nde o vivre kati na biso. Na kombo na Yesu Kristo na bondeli. Amen. To fongoli ba Bible na biso na livre ya Tite. Tite chapitre 2. Notanga chapitre mobimba. Notanga malembe. Je sais, les alabalamu, ceux qui pour Rolanda ngai. Non, ça l'effort n'attend bien pour te comprendre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sombres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Retenir, chaste, et occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Montre toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître,
à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, n'est rien dérobé, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienveillance, espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te maîtrise. Que personne ne te méprise, je m'excuse. Temi ya lelo eza bo mama. Mama elakisi mwasi en relation na mwana to na bana na ye. Elakisi pe koélever un enfant avec soin et affection. Signification mususu eza donner naissance à. Être mère est un rôle moko très important. Et Nzambe aponi kopesa yango na ebele ya basi. Et Bible lobi na maman oyo aza chrétienne, ya olinga bana na ye. Totangi yango bien na Tite chapitre 2 verset 4 à 5. Mais pour la nini Nzambe lobi na maman alinga bana na ye. Pour amemate opprobre, soni ya makasi sur le Seigneur et sur le Sauveur dont elle porte le nom. Bible lobi que les enfants sont un don du Seigneur. Et na Tito Torutu Kotanga, na 2 verset 4, il le dit enfin qu'il instruise les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Le mot oyo, aimer leurs enfants, les a représenté un type particulier d'amour maternel. Idée awa eza ya prendre soin de nos enfants, de les nourrir, ya ko embrasser bango affectueusement, ya ko répondre à leurs besoins, eza ya ko se lier d'amitié avec chacun d'eux, comme un don unique de la main de Dieu. Donc biloko ebele eza commandé dans eza commandé aux mères chrétiennes dans la parole de Dieu. Donc étudier yango malem. Une mère chrétienne esengeli azala disponible matin, midi et soir. To réfléchir dans ce rango. Il faut azala libre matin, midi et soir. Nazongi susu wana. Siko passage nazali ko réfléchir nango eza na Deutéronome chapitre 6 verset 6 à 7. Natangango. Na Deutéronome chapitre 6 verset 6 à 7 le dit: et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront en ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu t'en entretiendras quand tu demeureras en ta maison. Donc pendant la journée, donc il peut taper midi, quand tu voyageras, quand tu te coucheras le soir et quand tu te lèveras. Les matins. Les matins. Donc, deuxième point. Premier point, la loba qui cause la disponible na bana yo matin, midi et soir. Il y a une recommandation, commandement en Zambie. Et deuxièmement, ils ont participer. Donc, qu'on prendre contact, qu'on discuter na ndenge ya positif na bana, qu'on penser ensemble na bango et traiter la vie ensemble. Donc, on a le livre Ephésiens chapitre 6 verset 4. Et vous, pères, n'irritez point vos enfants. Et biso surtout, maman, toza toujours, toza tant na biso mingi na bango, et ça peut concerner biso. N'irritez point vos enfants. Mais nourrissez-les sous la discipline et en leur donnant
les instructions du Seigneur. Donc, biloko oyo toza commandé, eza mwa ebele, na reciter mosusu après, na rozonga susu wana. Donc, kozala maman, eza appel moko divin, appel oyo wuti na nzambe. Maman aza récipient moko, sans ye, aucun être humain n'est jamais né. Elle est créée pour porter la vie. Maman a coopéré na mobali na ye et avec Dieu à la naissance d'un enfant. Quelle responsabilité solennelle! Quel privilège indescriptible! Aza récipient divinement préparé pour l'usage du maître, de son créateur. Na bengi yango une si belle bénédiction, pe privilège moko ya motuya ya komema une nouvelle vie au monde. Siko, nini psaume 127 la kisibiso. Natangango. Na psaume 127. Eza psaume komama ki na roi Salomon. Et vous, père, je m'excuse. Na psaume, na balsam. Ok, cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Maman, mère, bâtir ndako na yo. Bâtir bana na yo na ba principe biblique. Rôle ni nzamba pesi na ba maman. Yango tozo partager. Na verset 2, il y a psaume 127. En vain vous levez vous matin, vous coucherez vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de ta jeunesse, même les filles de ta jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, anglais, français. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Amen. Na sepela ki na psaume oyo makasi. La maternité na bengi yango bo maman, eza carrière moko la plus noble. Eza vraiment la plus belle carrière. Na ba occupation à journée, na ba komekama, eza facile ya kobosa à quel point notre vocation est importante. Est-ce que maman, au monaka bo maman lokola appel divin, ou bien ezara kutute na ba pensée na yo comme un appel divin? Tika na yebisa yo boy ndeko chrétienne, kozala maman, eza un appel divin. Ko minimiser yango te, ko minimiser appel oyo te. Kozala pe décider pour eza caractère ya basi et tout nazo ba basi précisément ba maman ya kolanda lokolo ya Eve. Donc na tie basi en général basi nyonso. Eza caractère na biso ya kolanda lokolo ya Eve. Oze ko représenter biso. Elle était décide. C'est vrai na 1 Timothée chapitre 2 verset 14 de lobby. Et ce n'a point été Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. En tant que mère, finayo eza ko consister à ko prendre soin ya batu. Et batongo babandaka mukie, mike vraiment. Et puis bakoma ko kola, bazo kola ti bakoma na adulte, na âge adulte. Et tant que mère, pour commencer donc, les besoins ne semblent jamais cesser. Parfois, la majorité de nos journées semblent entièrement occupées. Yakopangusa biloko ebele. Yakobongisa biloko ebele. Kosokola basani, kolamba, kosokola douche, to toilette, kopangusa miyoyo, kopangusa maya miso. Oza même arbitre na ba obaza na ba nebele. Oza toujours na rôle ya kokabola bitumba. Oza wana ya ko réconcilier bana. Ko corriger bizarre. Ko discipliner. Pour la kolakisa une bonne marche à suivre. Ko encourager paix. Ko motiver.
litoi na yo eza toujours à l'écoute. Oza confort, oza douceur. Pona bana. Oza ko s'occuper na régime na bango, éducation na bango. Oza docteur na bango, oza ko forger caractère na bango. Oza enseignante na bango, oza dirigeante, oza observatrice, oza ko observer temps, environnement, culture bana na yo baza kokola en comparaison na makomi et santo pour que oyeba ko orienter bango pour prévenir désastres ou dangers. Oza ko anticiper ba action moko positive. Nyonso oyo eza ko senga maman azala présente. Ayeba donc ayeba azala informé. Ba maman mingi bazala raté. Bazana ba muziki ono kiko benga sikoyo ba réunion ya bana nzili, ya bana matadi, ya bana ngiringiri et la majorité bazana ba conférence, baza occupé na ba voyage ebele chaque année. Ba mikomisi occupé na biloko oyele qui appelle divinité. Et bazana baza ba encouragement pe inspiration ya ba mama mosusu ya Rolanda modèle ya ba modèle na bango. Ba mama mosusu bazana ba deux shifts ya misala. Ta ezate na bana. Mingi baza occupé na ba groupe ya WhatsApp. Oyeza kozala, oyeza kosala ke bazala toujours à tout moment na phone. À n'importe quelle heure. Et que ça la jour na boutou et que ça na journée. Ata na minuit, même samedi. Bana baza komona ke mama aza toujours occupé. Aza na tana bangote. Komema mwana na football, to na danse, to na ballet, danse classique, nage. Pe oza ko tala ye na mosika, eza te ko passer temps na ye. Ba mama mingi baza très occupé na ba séminaire ebele, to ba veillée de prière. Eza mabete, naza contre angote. Mais ekokite kolongo la responsabilité, nzambe abengi mama. O responsabilité nzamba bengi yo oki kolongo la responsabilité wana te. Donc okokite kozwa ta na yo nyo ekokite kozwa ta na yo nyonso oli ya ko servir nzambe na ndako na yo. Mama aza fondatrice. Oza ko bâtir famille. Oza fondation ya génération future. Oyeza koya. Oza consolatrice. Oza pasteur, évangéliste na bana na yo. Vous façonnez la société à travers eux. Nini vraiment eleki ba rôle oyo. 12 heures du temps na homme de vieillard ou to hospital. 10 heures du temps ya kosokola ba toilette ya misala. To kofanda na bureau moko po ba futa yo 20 livres par heure. Et surtout soko za na mobali aza ko pouvoir ate ya muke pour la famille. Ba besoin et kozala kaka et si la raté pona nini okoki kotia bana na yo priorité te pona nini ba mama ebele balalaka même pas na ndako ayebi même pas que mwana azwi malade na mbeto to aza kolela to bosana te ba mama kobo mama eza appel divin soki te kobota te kobakisa te mwana mosusu. Ce que saleli appelle na yo te obakisa pasi na société. Na bana oyo baza ba teti, ba rebelle, ba désobéissant. Ba kokite kozala diriger. Pe ba salaka soni na ba mama na bango. Ozwaka ngo comme privilège kozala mama, ozwaka ngo comme privilège. To eloko moko eza ko empêcher liberté na yo, carrière na yo. To eza cher ko bota. Ou perte ya temps, to dérangement moko boy. To rôle moko eza na importance te. Eza appel ya nzambe na basi. Ba oyo baza ba mama. Eleki nyonso okoki kosala libanda oyo elongoli responsabilité ya bo mama. Peu importe, naza kosala musala nzambe. Naza ko servir nzambe libanda. Peu importe. Ata soki opesi mama pesi ba esquisse. Ata soki mama lobi ke na salaka na butu.
mais na journée nazala na ndako na bana. Non. Non. Ozala na mbetu. Et après au lambi. Et après on se préparer pour zonga na musala. Ozana ndako, oui, ozana ndako. Mais ozana bango te. Omona mama mususu. Ake même kozwa bana na classe. Eza esengo. Tango mwana classe esili. Tango mwana obi malibanda zo mwana mama ekozwae. Eza malamu. Tongo azaki mwana muke ezaki esengo. Esengo bomaso classe ebimi esili. Na mwana mama na ngai kozwanga. Donc mwana mama eke kozwa mwana na classe. Aza kozela bango. Mais aza kose filmer na phone. Oui, je comprends. Eza tana ye. Pour bana bazawa na te. Mais malheureusement. Tango azui bana. Aza toujours ko continue kosa la vidéo. Au lieu azo occasion wana. Ya kosola na bana. Ya koyamba bango. Ya koyoka bango. Ya ko diriger bango. Ya ko se réjouir na bango. Pe na présence na bango. Ko se réjouir na présence na bango. Ya ko construire relation. Na ye na bana. Tango baza mike. Tango bana baza ko soana na voiture. Et comme il dérangement pour na ye. Parce que ça concentré te na ba vidéo azo rosal. Et a okoma ko bangi sa bango. Pi a bana ko ba question. Toki bo continuer na ko beta don so teke na ndako. Mais apesi bango attention na ye te. Bana bo luka attention na banzela mususu. Investir na bana na yo. Tika elembo na bango. Elembo te ya kosombela bango ba jeu vidéo. Ya kosali la bango ba fête d'anniversaire. Ça m'a bête. To bilamba ya ba griffe. Mais présence na yo, qui amitié na bana na yo, déjà très important, et ça ko construire relation. Et ça rôle moko oyo et consommaka énergie bo mama. Et ça la kake moi si oya za mama, azala émotionnellement, pe physiquement fatigué. Oyo mituna, yango vinanga. Et ça kaka yako sabi loko oyo. Camarade nanga tunanga injura bien Andrea. Vinanga ezaka ya kosukola basadi ya kolamba ya kokabula bitumba ya kokorge. Na bieza appel divin. Soki ozwi yango eza appel divin te. Ndo koma ko murmure eza appel o nzambe ya bengi yo. Na nge tobi yango eza high calling. Okyo mona ngo keza rôle moko sans valeur en comparaison de. Oyu komituna e memanga wapi. Okoma ko comparer yango na université, na collège, na carrière, pe okokende na conclusion ke eza na se penza. Pe okomi benga rido andako. Mwana mosala. Toko kalisa ke eza rôle ya bato mayele te. Yo moko ke na conclusion. Ou bien oza komona ke oza na yo kokoka te, na okoka te bano na okoka te. Deni okoki kozala une femme mariée, mais na qualité moko élevée en comparaison na mwasi mosusu. Ou bien, oza komi mona ke, oza une mère sans qualité. Wana les opinions na yo. En comparaison na maman mosusu. Obi que oza une mère sans qualité parce que ozo se comparer na maman mosusu. Pour maman mosusu, ozo mona eke aza ko paraître ke aza vraiment soumise. Aza vraiment ko sale la bo maman na ye malam. Aza développé, émancipé. Femme moderne, femme de carrière. Okomi ko envier ba maman mosusu. Pour malgré occupation ya ba maman wana, mais ba kena quand même université. Ou bien, oza komona ba maman mosusu baza plus créatif, baza intellectuellement productif, belle. Mais belle par rapport à quoi? Maquillage? Bilamba? Donc, oza komona bango intellectuellement productif malgré sa désir na yo, ya ozala productif, créatif, etc. Et petit à petit, vos rêves semblent évaporer. Okomi komona lokola oza na retard na vie. Neti bana bazo sa ke vie na oza na retard. Vie na kana tala kaka bango. Bon nga mono mitala te ndenge nini. Na kosokipe na nga moko ndenge nini. Komi ko raisonner boye.
C'est une question qu'il faut poser. Nan yango aza modèle na yo, tout référence na yo. N'est-ce pas identité na yo? Identité na yo. Ya kozala mama, et où t'es pas un nan? N'est-ce pas sengeli zala nzambe? N'est-ce pas sengeli zala Christ? Mais pourquoi oyembaka Jésus ma référence? Nzembe anana lukezo. Pourquoi oyembaka ngo avec joie? Na ba mariage ozana Jésus ma référence oh. Pourquoi oyembaka ngo? Est-ce que vraiment Jésus a sa référence na yo? Je m'adresse aux femmes, aux mères chrétiennes. Mais ceux qui ont la chrétienté, aux yeux opportunistes, aux yeux occasion Rolandanga, Christ peut changer ta vie et ton identité. Il a changé ma vie. Il a changé mon identité. Et c'est que l'identité na biso ezala en Christ. Il est notre modèle. Maman olingi ozala lokola ba maman mosusu. Ba oyo baza ko vivre sans Christ. Sans Christ et la kisi karate. Ba mama oyo ba langwa ramasanga. Ba ndumba. Ba swanaka. Ba tongaka. Baza ba bata miziki. Non. Mais la kisi ba oyo nyonso. Baza kokanisa valeur na bango. Donc bo mama. Ezana koluka kokoma. Lokola mibali. C'est-à-dire. Kosala compétition na mibali. Donc, kokende mosala, kozala pasteur na église, kolinga pe komonana, kozala femme entrepreneuse, femme indépendante, femme émancipée, c'est-à-dire femme libre. Misusu kutu, bazana bango koluka te kokoma lokola mobali, bazo luka bango mote, mais baza exposé na société corrompue. Ou ils ont croire que valeur na bango, ils ont na carrière. Et ba kotia carrière na bango liboso, ya bana na bango. Donc liboso ya responsabilité ou nzamba pesi bango. Ils ont appel divin. Ou ils ont te ba pensée ya nzambe na ba maman. Ou ma société na biso société ils ont portrait en anglais. Ils ont pris biso image que satisfaction ya basi ezaka na musala yana zoloba o ezate ba penser en nzambe na ba mama chrétien alingaka asa la volonté ya nzambe. Romains, n'est-ce pas, Romains 12 verset 2 ezakoloba sur les renouvellements de l'intelligence. Natangango Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, chrétien, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et tout y est dans le livre de Proverbes chapitre 4 verset, dans Proverbes chapitre 4 verset 23, Bible loba, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans le passage et na Jean chapitre 8 verset 31 à 32 Bible lobi, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, de Christ, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Toye baka volonté nzambe na maloba naye. Réussite ezaka na maloba naye. Okoye besika nzamba lingi ozala kaka na maloba naye. Abi si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, kolinga kozala lokola batu nyonso ememaka na danger makasi. Bible décrit même Christ boy, que et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect, on parle de Christ, n'avait rien pour nous plaire. Version Moussou na sepele nango, version Moussou. Balobi, il n'y en a ni forme, ni apparence. Quand nous les regardons, il n'y a rien en lui à les voir. Qu'il fasse que nous les désirions. Il n'y
il n'y en a en lui ni forme ni apparence, car nous les regardons, il n'y en a rien en lui à le vouloir qu'il fasse que nous les désirions. Français est un peu difficile, mais non, ça l'est fort. Quelle humilité! Christ a un exemple ya humilité. Nzambe oyo akeli biloko ya kitoko na mokili. Akeli ba montagne, a créé ba colline, a créé ba planète, ba fleur ya kitoko, etc. Mama, ce que l'igno ozala semblable na ba mama mosusu, mais sans Christ, kozala modèle na yo, oza ko faillir na appel divin. Oyebi te identité na yo, eza trouvé na nani, eza trouvé na basi wana. Ézéchiel même 28 à partir du verset 11, Nzambe a décrit Lucifer boye. Alors que tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Lucifer a trouvé qui satisfaction et beauté na ye na Nzambe te. Akoma ki koluka plus que oyo Nzambe a pesa ki ye. Akoma ki koluka pouvoir. Akoma lokola Nzambe. Wana Lucifer. Lolendo pe sir na ye moko et mema ki ye na chute. Mais Christ en ki na mokili, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Christ, le parfait, en tant qu'homme, était doux, humble, déterminé à accomplir sa tâche, son appel, sa mission sur terre. Sko mama, oyokaka banani. Oyokaka Nzambe to bato. Oyo yo kaka. Oyo otalaka. Yango nde ekozwa impact na ba action na yo. Oyo kaka basi oyo baza ba soi-disant ba pasteur. Parce que moi je crois pas. Et ça rôle na biso te aux pasteur. La connaissance ne nous fait pas des pasteurs. La connaissance nga ko connaître ba écriture, ça pour nous la transformer à l'image de Christ. Et ça pour nous na continuer kozala na mentalité na toujours renouvelée à l'image du fils de l'homme, fils de Dieu. Oyo kaka basi oyo baza ba soi-disant ba pasteur na bandeli, ba soi-disant ba leader, ba motivatrice. Peza komona ke bango baza avancer, baza ko progresser, baza ko servir Nzambe. Oza à la recherche ya identité, ya pouvoir, libanda ya volonté divine. Oyo kaka ba femme soi-disant émancipée, émancipation des femmes na majorité na ba oyo bazwa yango bien te et memaka rébellion envers les hommes. Et par là tokoki ko conclure que tango eza mal comprise et goza la rébellion contre ordre ya Nzambe, donc rébellion contre Dieu. Oyo atie ba rôle na société, ba rôle na bato ya ki a créé. Nzambe atie ba rôle différent. Et la kisite que toza inférieur na mibali, au contraire, toza glorieusement créé à l'image de Dieu. Même chose na Adam. Ba rôle na bisonde eza différent. Et c'est que tout servir Nzambe na ba rôle apesi biso, ordre atie na société. Même Bible c'est Christ na livre ya Philippiens chapitre 2 versets 5 à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ
et Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Aza modèle. Eza na proverbe moko koni, eza examination rayabatu, que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et là, qui se peut que la réussite d'un homme serait souvent due au, la réussite d'un homme serait souvent due au soutien discret et efficace d'une femme. Bible même le dit que la femme est une aide semblable à l'homme, c'est-à-dire partenaire idéal, complémentaire, comparément à Banyama. Adam a également reçu un compagnon approprié. Il va qui juste ce qu'il fallait pour Adam. Sikoyo, oyokaka les femmes soi-disant émancipées, soi-disant entrepreneuses, o balobaka rarement sur l'échec na bango, mais succès na succès. To oyokaka nzambe na makomi et santo. Zala prudente na social media, auto benga la français ba réseaux sociaux. Eza esika oyelakisaka orgueil ya batu. Eza esika ya komilakisa na ba oyo baza te régénéré. Mingi ba mentionna kombo ya Yesu, mais en réalité, baza ba coach. Baza ba coach oyo na bengaki ba motivatrice. Balobara makambo eza ko sembler bien, ko sembler vrai. Quelquefois, pe ba itisara ba écriture, mais hors contexte. Pour na ko présenter bango moko comme exemple. Naza ko s'adresser aux mamans oyo balingi ko sale la rôle pe appel na bango. Pe na ba oyo balingi ba zonga na rôle na bango nzambe ya bengi bango. Est-ce que oyo kaka oyo et le bon sur l'importance de se retrouver, de s'exprimer et de s'affirmer. Peut-être au Kanizarake osa rien de plus que la femme de quelqu'un et la mère de quelqu'un d'autre. Rien que la femme ménagère. Et quel genre de vie est-ce que c'est? Oso poser ma question. Et ça la tribu moko na sud ya Soudan appelé Nuas. Na français na venu prononcer en haut N-U et R-S, Nuas. Nué, je sais pas comment les prononcer en français. Kuna moi si on raté combo mobile karaso qui a commis épouse. Mais lorsqu'elle devient mère. Tant a commis maman, ndi a commis mampouk. Oye la kisi mère de Pouka. Chez les Nuas, être la mère de quelqu'un, yangonde pesaka un sens à la vie d'une femme. Est-ce que ça la même chose na yo, maman? Ou bien Zelomsus. Il y a plus de 2000 ans, et ça qui a une autre jeune femme, il y a tribu juif de Juda. Oya comprena qui vérité oyo. Histoire naïe, et ça connu dans le monde. Marie, la mère de Jésus. Parce qu'elle qui disposée à être connue comme tout simplement la mère de quelqu'un. La maternité est une vocation. Et sa vocation moko féminine. Tomitika te osala intimidé par ce qui éteignent la lumière et la joie de la sexualité. Na omeka ko persuader yo, ya ko bosa na ba mot, lokola masculin et féminin. Différence ezali. Na Europe awa, rôle ya mwasi, na ya mobile, est comme confondu. Et malheureusement, Afrique pe, malembe, aza ko adopter idéologie oyo. Eza mawa. Yango ba kawo eza na ba famille ebele. Maternité eza vocation moko divin. Et wuti na nzambe na batu te. Tout le monde a makambo selon oyo ekomami na makomi et santo. Au commencement des temps, quand Dieu créa le premier homme et la première femme à son image, atie bango mibale, l'homme et la femme, tous deux sous le commandement divin d'être fécondes. Dans l'obéissance de la femme à ces commandements signifiait le don de soi. Donc, comme il peut s'appeler mobile na yo, j'espère que naza clair. D'abord, elle s'est donnée à son mari.
Moi c'est sengeli na ye ami pesa na mobali na ye mobala batu msute na mobali na ye na pasteur te na mobali na ye tomoni les dons de soi komi pesa pour la moto mosusu mobali a ko-initier yango et moi si a ko-répondre et puis elle s'est donnée pour la vie de son enfant ou de ses enfants mais société a lelo et balou si rôle oyo la maternité malheureusement ils ont vraiment été encouragés dans la société à l'élo. Ils ont mal représenté dans les médias. Ils ont présenté le coup inutile, sans emploi, reculé. Oui, société à l'élo, et balou si rôle ya maternité. Basina mibali ba komi tika pour la misala, éducation na bango. Même ba papa baza trop busy, baza très occupé na bango moko. Misala, et ça m'a bêté. Éducation, et ça m'a bêté. Mais ce qui est comme qu'on remplace le rôle où Nzambe a payé chaque individu de commis désobéissance na ordre Nzambe a pour na aimer ma bénédiction, paix stabilité na famille et ensuite na société. Yango to ya divorce et koli makasi. To ya crime na bana et mati. Priorité et comme oyo eza matériel. Pe batu ba komi centré na bango moko. Na ba plaisir na bango moko et égoïste. Égoïsme ezokola. Technologie, TV, ba phone, ba jeu vidéo et comme ko kolisa bana. Bana baza ko kola bango moko malheureusement. Prenez le blâme, pas quelqu'un d'autre. Ba koye kola biloko ebele libanda ndako. Faute rozala ya yo mama. Soki osaleli appel na yo te, au moins osaleli yango. Mais, soki osaleli appel na yo, bana wana ba poni ko rejeter direction pesi bango dès le bas âge. Wana blâme rozala na bango moko. Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Il connaît nos efforts, ayebi yango. Et nous renversons la responsabilité. Tout comme ko acquiser batu, tu acquiser biso moko, mindele te, kindo kite, ba camarade te, ba jaloux te, ba camarade ya bana na biso te, to blame biso moko, blame yo moko, nga na blame nga moko, pour na manque ya responsabilité na nga, na appel Nzambe apesi nga. Une femme sait, au plus profond de son être, qu'elle a précisément pour ses dons de soi qu'elle a été faite. Moi, si moi yebsenga qui a na université à lingi à la pharmacienne. Mais alobi na ban alobi na ngake na bana, ils a vraiment difficile. Aza toujours fatigué. Azo écoute ina ne pour attendre te pour pema. Il faut luka toujours bouto rotale les bana jour ya ba jour à vacances pas na bloc ebela ko sala. Azoluka batu batele bana soki aza na classe même chose aza na bana batu bokezule bana te na classe. Un jour bana ba yepa na nga ba yebisi ngai. Yebisi nga ke mama na bango atiki bango aza lisusu te. Ezalaki ba série ya Noël na c'est 2 ans passés ou bien l'année passée si je me rappelle. Bana ba yebi na mama aza lisusu ta kimi na ya tiki biso. Dieu merci azongaki. Ma yebisaki nga ke akosepela kozala na ndako. Aolinga mobile na ye a pouvoir pour na ye. Aza tellement stressé. Aza na temps ya repoter. Donc, ebele pas dans la situation oyo. Nzamba yebi pourquoi maternité est une vocation divine. Ceux qui ont accepté peut respecter et au même stabilité peut bénédiction dans la famille et ensuite dans la société. Tout ça est la parole na biso oyo Nzambe a bengi biso a pesi biso yango eza une bénédiction. Célibataire ou marié, niveau na yo ya maturité eza mesuré na ndenge oyo oza komi pesa pona ko servir les autres. Oza ko sala yango pour le Seigneur. Une femme mariée se donne à son mari et elle reçoit. Si elle est mère, elle sacrifie sa vie. Elle sacrifie sa vie, elle donne de tout son meilleur pour élever génération mosusu, donc ses enfants.
Et mystérieusement, elle la retrouve. Aozala béni. Tout le monde même dans Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11, verset... Il y a dans Luc chapitre 11, verset 27. Moi, si mon quoi yebisi yesubwe. Alobinaye, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les saints qui t'a porté, heureuses les mamelles qu'ils t'ont allaité. Fierté, honneur, valeur ya maman, ezalaka lié na génération ou ya kolisi. Na ba bijou te, na bilamba te, na ba griffe to maquillage te, na ba théâtre pété, mais na génération future ou ya kolisi malam. N'est-ce pas la Proverbe chapitre 10 verset 1 et le Bible et un fils insensé les chagrins de sa mère. Résultat ya ko négliger rôle ya bo maman et même ka conséquence. Na Proverbe 15 verset 20 balobi un homme est censé méprise sa mère. Ce que ça toujours présente au Dieu ba malam. Et Proverbe 29 verset 17 et lobi corrige ton enfant et il te mettra en repos et il donnera du plaisir à ton âme. Moi c'est ayebi. Moi c'est ayebi. Mutu moko tia koki koloba avec certitude place nini ko pesa isili donc les données pe kozwa ebandi. Eza surprenante te. Ezo kamusanga te. Comment la confusion na basi na ba maman et surtout. Minge baza désorienté. Pour baza encourager à koluka position moko meilleure. Vocation to carrière moko soi-disant élevée pour prouver notre personnalité. Et ça koka moite comme na basi na condition ya stress pour baza affligé à se soumettre na ba condition na ba standard ya mibali parce qu'ils ont encouragé la société et les assemblées aussi ils ont en rébellion contre Dieu pour la encourager basi ba comme ba pasteur ba comme côté ba bibenga ba docteur. Baza kolobela bango ke notion ya féminité na masculinité eza ya kosila. Et la kisi ke valeur ya mwasi na société et comme soki aza pe ko gagner mbongo lokola mobali. Koto musuto moni même mwasi kozwa rôle ya leadership na église comme pasteur. Nzambe apesi rôle de responsabilité oyo clairement na mibali. La connaissance ne nous fait pas des leaders, ba autorité. Tout ça ba leader na ba na biso na ndako. Tout est ba na biso na bandako. Si Dieu me permet na okina profondeur wana. Lelote, si Dieu permet na fiti. Une femme pasteur, asa ko mitika ye moko busy, occupé. Asa ko bakisa une vie de fatigue na rôle wa bengami. Rôle ya maman ils sont déjà très occupés. Ils sont vraiment fatigants. Pour n'y ko souffrir. Nyon sokara pour na kozwa sympathie na batu. Honneur. Ba beti la yo maboko na batu. Ba loba ki auza modèle. Une femme forte. Une femme pasteur. Auzala très occupée. Et beaucoup les juges plus spirituels. Pour azo occupé na misala. Soit disant un kolo. En négligeant appel divin. Et c'est quand Nzamba pese rôle Nzamba tie. Okanisa ki oza na approbation à Nzambe. Non. Mais oza libanda volonté à Nzambe. Oza ko créer ba rebelle ya ba mame belé. Mais ba olinga être quelqu'un spirituel. Pour baza décide tellement que ba yebi lisusu te ko définir être spirituel. Place na ba maman eza a servi premièrement nanda kunaye. Yango wana priorité. Et ben opportunité de plus. Yako mema un plus na église. Tout na famille élargie. Na ba voisin. Tout na ba ami. Et ça biloko moko ya un plus. Mais pas priorité.
Etant obima libanda wana, obima libanda ki kotambulo, que ça la net shopping, ou que son belo koza yo moko, kutana mutu moko boye, ozi opportunité à partager sur Christ. Bata o izara que za la bana pété, ou que za même sous na tante na yo, ou que za même sous na maman na yo bien na koko na yo, eza pe na tana ki ko servir nzambe na ko partager. Tant ozo ki na église za ba service ko sala, oyo oza ko oyo oza eza tana yo libre. Et ça la batan où nazara toujours pas na bana, mais la majorité attend, je suis avec mes enfants. Mais nazara attend on était un particulier, n'était samedi ou 2 semaines passées, nazara qui au servi na église. Papa zaki na bana nae. Batan ni zalaka, ezaka mike zalaka. Mais tu ko consommer tante ou ebimisio musika ya responsabilité on zamba bengelio. Ezate. Donc mingi balobaka ke ba mama na biso bazalaki na système ya kala mais monde évolué et biso toza développer déjà toza suna ba monde wana te basi baza siko na ba opportunité na ba privilège soit disant ndenge ya kala si le cas etali biso le susu te mais ba dégâts ni tozomona ba kaoni tozomona mais ndenge ya kala eza batu tende baza ba hauteur na yango mais nzambe nde Bible to benga Bible en anglais old book livre kala. Mais livre kala ne changera te et changera toujours de vie chaque génération. Donc on ta Bible te ezala conformer na siècle na biso non. Biso ne faut la conformer na maloba nzambe. Donc dengi akala au terme nango eza nzambe. Eza nzambe nde a planifié système au nyonso et c'est Dieu lui-même qui appelle. Nalobi pas tout fa bas signon sauté baza ba mère mais la majorité baza appelé à la mère. Donc il appelle certains à être célibataires, d'autres mariés, à être sans enfants, à bali mais à sans enfants. Mais toye baké, il appelle la plupart des femmes à être mères. C'est Dieu qui les fait. Au comme maman te poyo leki moi sana bali mabotité. Ya botité pour bakangie ko botate non, c'est Dieu qui donne les enfants. Banganga te, biloko zoki binzimi ya mai nde balobakana bango te, c'est Dieu qui donne les enfants. Satan a pouvoir wana te ya opesa bana. Non, azana ngote. Bible comment elobi même sur des différences, il y a des différences de dons. Et ils nous sont tous donnés selon la grâce de Dieu. Badonyo sotozana yango wuti na biso moko te, wuti na nzambe. Omona mama moko koloba ma carrière, mon travail. Ni carrière, ni mosala, ni don moko quelconque, est plus élevé ou plus précieux pour moi que celui d'être la mère de quelqu'un. Ceux qui appellent Nabiso est d'être des mères, soyons des mères de tout notre cœur, avec joie, simple et humilité. Na humilité. La paysanne, Marie, qui a parlé au nom de toutes les femmes de tous les temps, dans le bas qui voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Accepter Rolwana. Malgré ezalaki akoko za lapidé. Tu vas trouver qui a la zemi, malgré aza bifo na ipne bande balobango te, malgré aza déjà na mariage hein. Pour mariage na Israël les gens ba processus misato. Eza mulai. Mais andimi ba risque wana pour na kaka honorer Nzambe. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 1 verset 38. Les mères pieuses façonnent la vision de leurs enfants. La maternité epesa melio. Bon maman epesa melio au salango. Au salango loko la conformément. Eza donc un cadeau. Ouais, eza donc un cadeau. C'est donc un privilège. Un privilège? Tata français. C'est donc non kikoloba une offrande que toroki kosala pona nzambe. Yango ane segeli osala yango avec joie
po eza esika nzambe alingi ozala epesameli yo. Soki oza mama sala yango mpona nzambe. Eza mbeka ya motuya, sacrifice pour le Seigneur. Eza appel moko divin. Je le répète encore. Appel oyo eza esika mama a quoi apprendre la voix de Dieu. Dans ses travail, pas dans un autre. Dieu cherche la fidélité. Mama oza fidèle na nzambe na appel na yo. Oza fidèle na nzambe na appel nzambe abengi yo. Awande, pas ailleurs. Je peux apprendre la voix de Dieu dans ses travail, pas dans un autre. Dieu cherche la fidélité. Dans un ebele à copartager, mais bon permettre nga, si Dieu permet, na kosalango partie mousou prochainement, auto kota vraiment la Proverbe chapitre 31, petoro kota ko expliquer rôle ya maman la ba ni amibali. Rôle ya maman na bana ni abasi to kota en profondeur. Na tiki na erni toza, s'il vous plaît. Ok, na suki awa. To bondeli. Éternel Dieu, merci pour na maloba na yo eza vraiment eza direction pour na biso. Tozo vivre na temps moko eza vraiment difficile, eza na facilité à se conformer na siècle présent. Sunga biso to apprendre appel divin ya onde eza priorité pour na biso. Ya onde to retrouver esengo na biso bonheur na biso. Renouveler ba pensée na biso. Please kolo soko lingi mema basi ebele ba comprendre rôle na bango. Comment ma pambole eza na rôle ba lukate ko luka ba ko sala ba rôle o eza ya bango te. Kolo na bondeli kombo na yo ndeza la glorifier. O eza maloba neza oyo te a cœur na ngai po etina partager ngo na basi. Na bondeli ke eza la bénédiction pour na ba kolanda. Na kombo na Yesu Christ na bondeli. Amen. Bye bye. To kutani semaine prochaine ce qui nous va permettre peut-être na année prochaine en qui ko ma partie mususu ya bo mama. Eza bénédiction, eza appel divin, eza le monte to minimiser. To trouver joie na biso na onzamba bengi biso parce que Dieu connaît mieux. OK, que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.